Ngana koza producteur net ya fabrication na mini. To mezanga mna bimisi cachet. Mutamisi cachet azana C, Shaggy azana C, abimisi tana oyambongo to ekota. Bonsoir katakata. Ngana yoka kiango ngana yoka ina ngomba bike yatini kara licence mutu muso atie makambo ko ndeti artiste azana licence te ya ko papier te ya ko tia ko posa sala la production te. Kozwa ba concert no munene opesa ba masai boye bon. Ba balingaka ba gagner ba kopa ta balarwe. Donc opesa production no munene pa masai. Mais en tout cas, concert et si mappé ba ken nango chena suka abeta et ça la bien. Ça va nous ajouter. Hein? Oui. Abeta parce que il faut funguler ma porte. Il faut funguler ma porte en tout cas. Parce que ceux qui va mettre dans la voie et funguler les porte. Ajoute déjà bénéfice bien. Si on a concert au Robeta pe sikoyo. Ce qui a qui n'a pas dans souka, à côté sous là. À cause de souka là ouais. Yango moni na ba production ya ba 50 on me la paix artiste na biso ba problème. Moni makambo ebimi ya ba danseuse. Na moni mona na gouvele golwa leki aplobi ke yo ke producteur apesa ki faire mbongo na enda producteur ndefo apesa ba danseuse wana mbongo. Mais normalement ekenda bongo te fallait producteur atika ka mbongo en tout. Musicien na biso nde azui akateli ba danseuse wana mais comme que ba danseuse bana compte producteur soki boza bien na producteur artiste ko bozo sa ba production ba futa ba danseuse donc ba ba se ba pe bani musicien pe bani na producteur parce que yo me comme ko ya deux personnes parce que ba carbone déjà tu comprends la fille wana ngaite la fille bokende pa na ye ye pa même ça ngaite bokende pa na ye makambo pe neti ba danseuse wana soki lelo par exemple boto souhaité te la logique des choses soki ba fundi producteur na ba so bana ba papier be preuve na bango na concert ope ko kwea non c'est chaud hein c'est chaud la maison monte vebati na landaki makambo na lo na landaki trop na balasaki parce que soki producteur akwei abimi tant que escroc. Donc, cacher la crédibilité, par exemple, dans la salle, on bah oui, mais ça c'est clair, Voilà que le producteur, monsieur, c'est ça, ma saïté. Obi? On a producteur, on a monsieur, ça qui n'a fait rien, mais on a un problème. Oh, comment ça? Non. Mais na affaire, tant que golf, Azaï, Koloba Makambo, ils ont la justice, c'était avec Masai, pas avec l'autre. Oui. Non, ma va danser, c'est ça qui est fait, c'est ça qui n'a pas ça qui est, pour moi, on a expliqué, bon, le reste, c'est un gros péché, mais on a fait un concert, on a gagné bien dans le rôle de la PCO. Donc, on a gagné à Keyimba, la mort. Il y a un fouillé qui est tribunal, on a licence et un producteur. Alors, ma camarade, tout ce qui est comme la tribunal, licence, nous va gagner. Question mususu ndeko Jean Paul atunaki ezaki question moko pertinente babandaki na concert moko ya nini ya Grand Paris wana soki a rien à Grand Paris parce que déjà un problème mais comment ça se fait qu'ils ont fait un deuxième concert en fait ça c'est même moi aussi c'est frère nanga sauté au moins bon on est 30 000 ou 20 000 euros ça vous allez calmer mission na beta kama mission na tobeti na beta ya Adidas ngamoko so on a gagné bon on a gagné Adidas awa même 100 000 on a 30 000 on a pêché pour faire de calme quand on commence à beti concert la récolte na ben nani on ben on so ngati place où on a venu que producteur azaba na on a besko producteur azala ko naba rankino bazowela ba producteur banini na ba biloko nyonso ba ofunda bon soki kon fa fundi ayina ba papier tout ngi atikala ki na mbongo na bani tant ba na tribunal c'est ba osamba avocat golf osala tout akanga ya licence na ya kwesa tant ba kwesa ba ta azana production azana betcha mikolo bu production ape ko ya na mai bah bien sûr so ba kangio licence oyesu na to akumba ta taxi te Masai wana ipalipe fabe tafere nini accord nini non wa Belgique na nini na
areno ya Belgique échappé na kutu ING. ING babeta wira pe na ING sko bakop na bakop basalaki ba abendi moke na ye akimi akeni kota fere bamoni ke na bakandre na bango tu bakop na bango dayale eyinda kaka ti nde babandi babiloko nyonso ING ezalaki ndenge wana te ING ezalaki ndeni producteur affaire licence na ye ezalaki ya non nabi wira ING awira Quelqu'un, j'ai pas compris. Comment on pourra revoir cela, c'est-à-dire olobini na répondre à commentaire moko mutatuninga comment on pourra revoir ce live. C'est-à-dire omoni siko producteur siko ndenge aza na problème na golf ana bapapier basinyaki na ye so golf so amemi na tribunal balandeli bango bamosambisa bango bamonaka ye escroke ye normalement na droit na loi ekozala te ye associé na golf basala association bani parce que so afuti ye mbongo golf afuta tv ya koma bakolandela ye sikoyo ya kofuta golf mbongo na me ye bakobotole licence. Oui, kasi non wana olobi tocomprendre mpe kitoko non toyebi mpe nayebike na sens ke producteur mpe masai banga babeta baconcert mpe mosusu na wera na ndenge aki kota fere na ndenge makambo yango ezokendele yango boni kaka ke bagolf mpe babimi tokweyisa ye kaka ata tozwa mbongo adedomage biso intérêt mpo komi de escroquerie donc bakweyisa ye kaka barécupere mpe mbongo na bango mais kozwa baconcert ya minene be kozwa barisque ya baproducteur lokwa bamasai yango falelaka kaka opesanga kaka mbongo na bino bosala nyonso bosala mama na bino ebebe bonga ngai nazwaka mbongo na ngai mais golf nga perde mbongo na ye te so baneti producteur na masai ndenge aza na fere sikoyo so azwi mwa parti mwa ala sur 20 000 apesi 12 000 ese botika na pizza na réussi là alors c'est sur 8 000 na yo production betaka siko ye pa kondima te sikoyo peut-être bayebi se bon 8 000 wana apesi etikali yo funda ye kaka tolandela dossier lokola kimi so bango nde baza wana mpe batiki omoni bango nde baza wana bango bana beso bana mbongo bakozwa na bango wi mais bana beso bakweyise bakweyisa ye mpo konsera bavoisin mpe kweya mpo ye bazwa mbongo ne mpo mbongo nde ekomi dena na leta bongo ekomi kwa escroquerie eza mpe mso dommage avec intérêt eza so mpe mbongo banga bazwa te ekomi intérêt bakokwesa ye totalaka bamakambo bango ndenge mais nga mpena na mposa conseil na bango ebeta il faut bêta en tout cas même moi franchement je prie qu'à bêta baboteta mwa akor arena na bango ya vie ate ezala mwa combien de place ekozala bazala nango kaka bazala nango franchement bazala nango beta eza nango na eza facile masai déjà akobenga golf basololi abi mbongo na ye combien etikalaki o 20 000 ma ve batiki na miniti oyo procédure eza nango kaka bongo ya benga bapesala batika mais que bato mpe wana golf kizola bato mpe basima na ye baolinga teke batraite yango amiable totraite yango na ndenge kaka ekendekende mpo na batraite ya l'amiable na batraite na bajustice golf kizola kozwaka mbongo ne mpo eza mbongo ne me baoluka bamemi kaka na justice babebisa cachet judiciaire na ye producteur wana escro asalaka boye donc bango baolinga bongo mpo bayebiki so bamemi na justice ye masa ya koyi concert mpe ekóma na tanto plutôt parce que ça bitumba baabunda bitumba no papa déjà producteur so bafundi oka na nini na justice balandeli avocat première séance kosambi batali beaucoup licence no bango batiango na se eza so na droit produire eloko moko te ekomela bango te franchement mpo makambo ya musique oyo nananaki mutu moko na live moko boye je sais pas si c'était chez Nzungu Joana alobaki que non en fait azosambela que concert ya fere baannule yango nalobi non basala ngo bameka te parce que so banila même le masai aopère de licence na ye et ozoye benda ofanda 5 ans 6 ans avec concert yango sikoyo eloko tote koloba ne bandela na bashaki baartiste na biso baleader bacomprendre batambwisa nde bafani ke bafani batambwisa bango toteyaka bafani tolobaka makambo moko oblesse baninga te mpo tokomaka na baniveau o mpo ekomi lokola deka maison mare mpe selo bango jet ebundisaka bango mpe baoluka bakweyisa bango po bango bazwi bango na mutambu deja tooluka mpe biso tokweyisa bino sikoyo eloko eza kaka ya kosola ezala kaka tobetaka ya musique omoni gouvernement gola bato ya kopemisa ya tazwaki suspension mpona makambo ya ndeko na biso akufa wana ndenge akobima sorti médiatique aloba ya buzoba omoni teme ezalaki ya ndeko na bango
monde bapesaki suspension mais ere ezalaka bandeko baninga balobaka te babetaka maboko mais teme ezalaki ya ndeko na bango azwi suspension mpo adepasaki bamo mais so balobi ya bandeko baninga mosusu balobaka te yango musique tobetaka musique totikaka bafutilité babilo ya mikemike so omoni bafani no baderaye balobi yo na te oloba avant yango wana bato bokomprana nga te nga bikoma bino boza polémique na bato wana mais boye kosuka na suka même producteur oyo abeti ye bato bona wa polémique bondimi abetisa babike no producteur aza commerçant non baotie na échec nalandaki kote wana mpe nalandaki yo oui parce que makambo ya production fo koyeba yango eza kaka te omoni moto afani akomi komine na tiktok te eza makambo omenga na kosala production na obetisa non mais le problème dans tout ça là eza nani eza ofere c'est pas wera oui kasi on a vu bango nde basalaki erreur comment bino bon après j'espère que akokoma nango ntina suka mais après c'est lui qui va bientôt venir faire des émissions non nayambaki mutu moko oyo il fallait pas na yamba parce que c'est ce qu'il a dit erreur oui bayi na polémique na faire na parlé la défense tant wasala makambo na ba Charles Tabou il avait dit ça oh non fallait pas na yamba mutu après bientôt soki ekomeli mabeawa après masa il fallait pas bangonde ba musicien congolais surtout faire asimaka te ekomaka ke batindelaka ye masai ekomaka ezalaki masai oyo ezalaki piège voilà concert ya fere il fallait bapréparer yango malembe eloko esalaki bango bongo na pressé baconcert afali ya stade de France ale vertige boza na moto akoproduire bino te ale boluki masai numéro ya masai yaka ta licence na yo biso totya mbongo tobeta concert moko boye bapreparaki yango ezalaki ndenge bato mosusu bapreparaka baconcert na bango na motu evandiki nayebi ke nde navandi awa na mwa tel na kobeta concert place boye oza na bato no nyonso oza na baproducteur no bakoproduire yo déjà bokala deja date bosaka ntango bokoloba kasi yango nalobaka epa na ye asalaka jamais makambo par vision lui il fait les choses par pression en fait oui par pression kaka aza na mbongo na ye fala zela akozwa licence ya producteur mosusu basali makambo na bango bayokani bien mpe babeti bor na bango mais sikoyo lokola keka kozwa producteur wana et puis maintenant il faut se poser VJP balobaka on ne change pas l'équipe qui gagne sikoyo FY1 way wana bake wapi mais nani we wana ipare licence neza na problème même sauf oui même concert ING babetaki arena wana licence na ele représentant kuna baboyaka yo mona billetterie ekangamaka kasi everyone wana ye mutameli badanseuse mbongo ti billetterie ekangamaka mpo baye kotala licence te na suka balandeli contrôle no licence eza na droit obetisa baconcert ya boye te sikoyo bazaki oblige baluka sikoyo mutu mosu aza na licence oyo ya bien baya baprésente ye ala kotisa yango ale bafongola sikoyo babiye na bango namonaki ezoyi Shaki biso tu so oza producteur na ngai na yo to bayokanaka bien so neti ngai na ndule mwana wabeti epesi contre-temps nakoyo solo na yo ozwa na licence opesi ngai nake na kotise ndeti Shaki bino bozo bapandisa yango ndeti jet set faire kola manager na nini obino boyebi take bapandisa yango manager mwa munene oyo tudi toyoka fali ndenge alobelaka bato bamanager na makasi ya jet set ndeti nini oyo bino bokoyeba lelo nayebi mutu te nakalaka nayeba mwasi moko boye eyaki nani alonga nani soki nani nakala azalaki na manager moko boye oyo akendaka na lelo oyo omona mutu lokola afali aa na baefe aa na banani oyo mutu akeluka producteur ya minene tala produit na ngai yango oyo aza rentable akobetisa meme na 80,000 place aza rentable akobetisa soki botie mbongo Shagi omoni eloko wana nani vierambo akutana ona producteur na Allemagne omona baseri moko bakomaka yesu na droite akosala singeni akosala eloko boye te parce que contrat signaki na jo na Allemagne il faut continuer ti date ekokoka nde okoma libre eza babiloko mo il faut pas kosignaka babiloko kaka loyenge ndenge wana te parce que producteur akokwese omona oyo barebles bula moto akwese ezaka producteur mo azaka na Portugal. Ah ouais? Oui, ça la recherche à Blaise Boula, bakanga 5 ans. Album na kenda signé contrat, bani zo contrat na signé ga. Atala ngo bien te tu as. Un album ya Randekita wana.
album wana moto alelango mbongo eza ti omo azala na Portugal yango moni Blaise Tula ti batane elekaki akosala eza nani monsieur nani te kombo ekimi voilà biloko efo ozalaka nango prida ata mpe héritier omoni héritier te contrat signé na David Mosso ya 3 album wana omoni te kekangaka esinga na 5 000 combien 500 000 il paraît 500 000 pour na 3 albums omoni kekangaka esinga nanga bimisaka mako biso ko bambango babimisele kaka baalbum mpo basila neza de esinga contrat bosinya mais basilana non oui basilana déjà 3 albums basilana ekoka de mbongo na okanisa te eza David Mosso bato baza na nsima wana baza bayuda bato baza na nsima batieti bambongo esi David mais 3 albums wana 500 000 pv batiki ya moke bayuda baza na bayebiki barolia bien na nsima nani même nani oui c'est 500 000 na 3 albums déjà ça va ça va ya moke te non ça va na niveau héritier déjà ça va yango bamusicien fo koprépara bacalendrier na bino baagenda na bino okale na ye biloko moyo moko taki musicien osali okale badate na yo opesi bamanager bakilukilo bato bakotia mbongo mpona badate wana si c'est bon bokale pampa bobwaki oyo eza kaka moto lamoi kaka lelo boye naya mposa nini naya boye toa na décembre soki le 10 moko ale so le 11 oyo toza lelo ale na kobeta na février ale komi koluka mbango lanseke na kobeta février mais nozwi producteur te osue kaka na babiloko oyo jour ozwa temps solo wana mbuta likaso akutana na eloko wana papa na nga album na asala nango six wana apesa producteur asigna contrat nayebi lisolo soki obimisa eloko temps eza na compte na nga soki 10 ekoki te obimisika eloko eza na compte na nga nga sikoyo eloko nazo comprendre te eza phénomène ya vieux quadra oyo. Il n'y a pas un producteur qui peut le produire ici là en France attends na salle moko ya malonga vraiment lui à partir de janvier on peut faire cours à produire cours à la musique donc boluka ferré na pesa ba cours na mon référence na marambo pesa ba cours frère il n'y a aucun artiste na Congo va être produit dans la salle à minière comme Bercy comme New Arena Stade de France c'est tout un producteur Azadé. Tu sais pourquoi les gens ne comprennent pas. Fali a produit d'abord la Nenga phonographie par un major et Warner. Et la Nenga après ça, sur la Nenga production, avant que la production vienne, production scénique, là, l'influence de l'artiste, d'abord sur le marché X, tout ça là, lui par il a vendu combien d'albums, il fait comment, X, Y, Z, c'est là la production vient. J'ai vu un exemple quoi à Gérard Drouillot. Je vois équivalence morale Gérard Drouillot en France. Pour ça, moi, il a fallu. À ça, par exemple, on a payé au profit. Non, il ne peut pas parce qu'il sait très bien qu'il a la perdant. Ce n'est pas qu'il est perdant parce qu'il a fallu car a fallu. L'influence de Perena, France par exemple. Mais Cédric, sans te couper, Joe Azara reproduire Kofi n'a pas eu la défense arena. C'était un blanc là, non? Et comment il s'appelait? Joven, Sogi Naniwana. Yagina Jomongo Boy, ou à Simbara Masolo, il y a Kofi n'a pas eu la défense arena. Agi Mundele. J'oublie son nom. Mais... Combo. Non, mais en fait, c'est quoi? Il peut être à Mondele, mais. Joventé, je crois qu'ils ont Coco. Soyez Coco, voilà, Coco. Cause avec la production, produire en tant qu'artiste, parce qu'ils vont perdre. Barotel a déjà artiste autour dépensé, qu'est-ce qu'on va gagner en retour. La différence avec Fali, Papa Fali a produit par un major. Le major a signé un contrat d'artiste. Mazar s'est retrouvé dans le premier album. Le premier album, on a le chiffre d'affaires. Le deuxième album, on a le chiffre d'affaires. Dans l'album, tout fallait ça. Il y a un distributeur. Il se retrouve. Et par la suite, ils ont même essayé d'aller au code Safali dans l'IFPI. Donc, le rôle la FIFA.
FIFA ya ba nini ya ba syndicat nyonso basali na fallait pour par article na IFP. Donc ils se sont donné à fond dire que non, nous avons une vision qui est possible. Parce que tu sais, fallait était à produit na Universal hein, en premier en 2016. Et puis quand c'est qui encore le nom m'échappe, quand il a quitté Universal avec Warner, ah mais il fallait dans Warner. Là j'ai une vision que non, Eltra et Simba et pas nani. Obi Eltra mtamema qui et Simba et puis voilà, ça aujourd'hui ça paye cash. Puis faire louer un artiste avec un stade de France, mais non attends. Ils ont blague il faut voir ça. Bah attends t'as affiche à Fali pour passer pour un stade de France. Yo mon côté mon connu au Magie mon Jimbo ou quoi là-bas nos sponsors. Non, souvent ils mettent BFM, Trace Urbain, X-Event, Skyrock, ainsi de suite. T'as l'air produit par africain, il va faire. Qu'est-ce qu'ils mettent? Shaggy. Producteur oyo reproduit profit na ou arena ya mundele jamais osala émission aloba ke ngam na produit non na mundele jamais kozala so monika producteur moi mundele leki ba juillet loba boy jamais producteur ba yebana o ba sala masolo jamais oleka asala émission ça ngam na produit na vidéo na mona vidéo na ngam na ba jamais Shaggy, mais na monaka Fali à côté de l'industrie musicale en France, non? Fali à côté de l'industrie musicale en France. Yango moni pende tiboué. A fongoli billetterie na lelo non. 80 000 places, mais ça déjà parmi des 38, 40 000 déjà. T'as la journée où il y a lelo. Donc on prend à 38, 40 déjà places peut à aucun déjà plus ou moins la moitié ou à commander la moitié. Tu vois, non? Au moins, il y a des rentabilités déjà, les concerts, les lotés. Sur le qui déjà. Fallait pour passer un artiste influent. C'est pas le la vérité, le la confité, la qualité. Il y a reçu à cette date, il n'y aura jamais pareil là-bas. Jamais. Ah ouais, parce que ouais, c'est vrai ce que Bellevue est en train de dire là. C'était lui-même le producteur, il a pris une personne qui a liste. Ouais, je pense que parce que. Parce que même sur son affiche, parce que sur son affiche, il n'y avait jamais marqué le nom du producteur là. Et puis, quand on a comparé Faliazo Sala, chez Fali, on voit même le site du producteur, d'un producteur payé à Zote billet. Mais chez Kofi, ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas. Et sur quand on a parlé de la défense, non, bah, tu master, je crois. Ceci, c'est que produit par un producteur. Quand je parle de production, on parle d'une maison à production scénique. Ils doivent avoir leur propre site à écouter, bah, c'est pour produire à Exactement. Ouais. Il n'y en a pas avec les artistes présentés. Ça doit tout dire. Quand on va vieux, il n'a jamais été professionnel. Ah, eux tous, ils n'ont jamais. En fait, la musique, en tout cas, Papa Taboulé, à l'Obarana, déjà, Kala. Et juste les gens n'ont jamais eu le. Parce que jamais on discernement, au discernement, on comprend ce qu'il disait. Alors, vous vous êtes déjà demandé pourquoi les musiciens congolais avaient à Zénith, Bercy, Olympia, pourquoi on n'a jamais fait 4 Zénith, 5 Zénith, ou 3 Bercy, 4 Bercy, 5 Bercy? Parce que ça là, un producteur, soit disant un motomoko avec un musicien, on est en production à Liboso, il a senti qu'il n'a pas gagné. Atiki, en regarde les sous-soutés. Attends, Bellevue, tu dis tous les concerts de Kofi, c'est lui-même le producteur. Donc, même na Bazeni, toi, Beta, Olympia, Banani, Bercy, voilà. Parce que quand même, à cette époque-là, il y avait quand même Nani, Henri de Bodina, non? Mais, et là, quand Bibi, si Shaggy, et c'est là comment est bien, tu vois? Faut que ça la mission panel moto mémoire et réfléchir ouais parce que moi ça m'intrigue là sozo beta masola ya ba production et ça bien pour la biso mo pe ba tu individu en fait oui bien on a ça li comme na fa na sala ça bien ko fungola moi mémoire en fait parce que bozela affiche de Kofi Yango, il y a aucun nom du producteur sur l'affiche, aucun. Il a fait pour maintenir son
Non, donc asalaki kaka mpona anda kosala kaka mpona kombo natika kombo na ye en fait namoni akomi yaye. Ah non, 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 c'était Cheyenne, voilà, Cheyenne Production. Cheyenne Production, en accord avec... en accord avec qui? Non, on a bien été... Ouais, ça me revient, Cheyenne. Isaac Cheyenne, il faut la Cheyenne. Il y a comédie. Il y a une comédie. L'artiste congolais, il y a après Fallait, après Stade de France. Avec F Management. On a appelé musique. Ma musique n'est plus dans le Congo, on a tiqué. Au sali jubilé. Non, la zone, il y a un ça, moi, je n'ai pas plateforme là, je suis dans la musique, je suis donc. Je retourne sur ça. La musique congolais, il y a tout passé. Parce qu'après le Stade de France, c'est l'espace. Hein. Je ne vois plus. Là, il fallait, on l'aura approuvé le Sicile. Alors, Cheyenne Production. Cheyenne Production, va s'appeler la site. Hein? Ça a l'air d'être. Est-ce que. Seda, concert où il a fallu on est allé canner au Canada, aux États-Unis, on a dit, on s'en a bandé là. Mais est-ce que. Babiona Batekaki. Est-ce que Batbaza est remboursé? Yeah, c'est pas remboursé. On a un remboursement. Parce qu'il a annoncé Stade de France, dans la mort, toujours un email qui nous a annulé à Centre Bell. Chez Bellevue, tu peux aller voir. Hein? Même ceux qui sont là, ils peuvent aller voir. Chez vraiment, c'est vraiment du sérieux. Il y a même Mac Pokora qui est prévu le 14 décembre, la Zénith, il y a Nantes. Non, c'est vraiment du sérieux. C'est même une billetterie. Donc, Bangonde Moutubazaka n'a pas de défense et Kofi, mais en collaboration avec une autre maison là. Il y a F Management. Quand c'est F Management, à cause de licence, c'est pas cher. À dire ça va avoir licence, ça va remettre ça. Omoni, comme par hasard, elongi ya mundela ngo ebimia na ba image yo chi mundela. Attends, comment je peux enlever la photo là? Putain, je sais pas si vous voyez. Bomoni yo. Oui. Yo wana. Wasala vidéo na Kofi. Yo. Chez yo. Coco, il y a des Coco. C'est lui Coco. Bon, moi je connais pas en fait, mais je le vois seulement les photos. Sobo zongi na ba vidéo il y a 2021 on a Kofi. Oui, au moins oui, il faisait souvent des émissions avec Kofi même. Ma conférence de presse, Moussous, il était là avec lui. Après, est-ce que c'est lui, parce que Coco, voilà, même comme Coco, le super producteur qui se cache derrière Priscilla. Ouais. Batounet Badjo, ceux qui, si les lots, ça n'a été que non, en fait, continuer à battre le Kofi. On a c'est que rentabilité, c'est la idée. Bien sûr. Ah oui. C'est que rentabilité, c'est la idée, papa. Tout me coûte ça matin. C'est que Joe, on a éclairé. Parce que la production, ça a un moins blague. Il y a un solo belé, bimsambon, tia, bien boyé. Tant que bimsambon, il y a un solo qui est bien, papa, il faut se retirer avant. Avec Inde là, parce que soit Inde, il y a un bon essai, bimi, ça là, on s'est mis un bon sous une dingue, pour ça qui était. On va la partie, moi, on a 3 parties.